Yamasasi. Bonne maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors là qui bien té. Tant bazo sengo bongo, yo tindi bongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire à mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na chassa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi ko la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke ba na courant zo kata na ti. So ça ka manœuvre pano ya di temps. Ba na lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. Donc so futi mbango on a regretté. Ah vous tout bien na wazali. Ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, Yamasasi et moneni penanga na pemi. Bana maman comme na homme de veillard misunga. Et moneni na misute. Et monani bamboko na fin de pampa mana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les petits misuna. Babe. Nous voici au rendez-vous de l'histoire la 4e émission la 12 écritures de Jéboso TV. Oyezali 2025 dans tout le kama qui s'est mis dans Mamboso il y en a déjà. Ah des ambutu na Paris, mbutu partout dans Makisembe ayo yangwana. Ndeni Makisembe. Ouais, bonjour d'abord, bonjour na bande konyoso baolanda biso partout à travers le monde. Voilà. Napesi bango bambote parce que awa pe na biso toto kisaka nzungu ya polémique bandeko oyini na yo makambo tozoloba ozape na yo ba chaîne eza nango ebele parce que biso awa tozaka pour na vérité. Tolobelaka makambo tomona ezo se passer sur internet parce que ba intimidation o bino ba congolais bokoma nango okobenga ozangi eloko koloba oye pona ko grimacer batu awa grimace ekotaka nango te. En tout cas merci na sœur na ngai Pauline Lumumba RDC Monde vient na Louison Mbata oncle Patrick ya misi ya maman Julienne Ngongo. En tout cas merci na Zetiki Rivero Kiri Dani Pova bamote na bino nyonso tout. En tout cas merci beaucoup Makizé mais la maman zo a déjà de Suzuki 4x4 na Paris. Alors m'a reçu vient là et pas c'est que non bon voilà Babomba qui est quelque part, Babena qui a fallu pour la pote, Babomba qui est. Donc, c'est comme ça de reconnaître Bola, mon fallait à celle-là, pas ce que c'était. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Nengo Bandi, sujet à Viennabiso, à Autokoufa, pas ce que c'est. Oh, fallait pour pas me marquer na poto. Moi, je pense, Liwa, il n'y a pas ce que c'est. Ba musicien, tout, il y a quartier latin, baza obligé. Il y a Rokanga Bambanga, na Bangoana, Oezo Lumba Solo Makasi. Tobandi premièrement na leader na bango ti na wisi ya suka ya quartier latin bakanga bambanga parce que basondola ki ndeko na bango azalaki kobela na Kinshasa tamulai parce que ça beli na Kinshasa tamulai mutu akosunga ya azalaki te ndeko pona nini kosala ba ignorance bolamu ndeko asali alongoli frère na ye ikulutu na ye yaya na ye wazalaki kobeta na quartier latin azo souffrir parce que souffrance na ye ezwita mulai nana préféré avant tolanda tobeta masolo to répondre tolanda na makambo Suzuki alobi comme ça to répondre pena Suzuki po kimutema mabe tokomema ngo ntina ba niveau ya boeti to encourager bandeko oyo baza na souci ya kosunga baninga. C'est bon. Ndeko afongoli mutema eza kaka ngana osenga vie nanga Suzuki zo exemple kaka ya passe kose neti soki ezalaki yo ke fallait aider yo bongo ke batu mo ba banda kosala ngo be émission ba commentaire oyo zo sala la passe kose ke fallait abom non c'est pas normal parce que to bimaneti biso de to provoquer to lugada no parce qu'il paraît même fait la bango mo pa benga ki bango mais passe kose ya za ba bi mais je la côté wana okoya okoya na yo après okoya no après mais
nalukango parce que voilà bandeko wana tozaka tina tozala émission la mission à tous les cultures à Bosso TV tozala toujours makisé mais comme d'hab donc le logo ba jouer ba grève to bon tout ça les photos kutana tout ba tout ba après 2 semaines tant que yoki à l'hôpital ouais on a cherché voisin moyen pour tout monde aille na loba boye siko parce que tam suba tout ba yo banga ba mona nga mabe mais mabe na ngeza de vérité on nga na zoloba OK ko salinga passe passe ko c'est na poto awa bande konaye ezaka ka biso ba musicien pe karaté aza pe na communauté mingi congolaise topé panafricaine parce que baye bien na ba ivoirien baye bien na ba congolais braza baye bien na ba gabonais tu vois on n'a pas eu le temps là pourquoi parce que on a demandé ezala na ba collègue na biso moko oyo bayaki na ye ya muziki totoni place aza azolingo lakisa biso te y compris moi-même personnellement na lo bango na TV bon on a pe bato mususu neti mabe okofi aza mabe Kofi il m'a parlé combien de fois le nombre de fois aza wapi petit nanga nga bive nga moku na yo ba place azate soki na moni nazolo bateki ba koyi ko pesa biso place ba boye ya koyebisa biso na boye ya kokoma wana na yebisi Kofi Olomide patron na minute oyo non tozi place te mais so tozi place toyebisa o place aza comme ça to ko ketala enzela donc Kofi Olomide pas zaki inquiet ya koluka koyeba parce que ça zobela mais azawa ouais c'est ça zomon maintenant ba propos mo ezo na télévision oh bah appel voilà comme ça boye avec bébé soto monaye mais pourquoi ya monaye et ko changer parce que c'est na oh là que si je comprends bien Suzuki Luzubu si je comprends bien pardon Suzuki na oti kelo maloba ba appel oyo ya mutazokata bato akini vraiment et on a dit quand mususu pe et pourquoi changer na rien mais peut-être et koki ko fortifier avocat pe rozonga atali me bon on va masalangati moni pe masa pe moni masa pa télé ouais tu vois les hommes comme sous les hommes comme David tant de vivre tout le monde to vivre kaka bien ou bien tous à danger surtout bande ya bakoto ou bien to bande somba baka to bande to ba parler non tous à bien place to wuti na C si to ko malikolo pe tous à bien tout le monde que tous sont congolais oyo ennemi nanga oyo to la sai ko to yo te ngana lo ba personnellement Suzuki parce que na otanga ba komba ba musicien oyo to luki parce que c'était na boko bimso ba komba ba komba ba masa msusu ba pai na ona ba pale msusu ba lali na bango msusu ba sa ba kalu na bango na ko sa mzo ba peti ya ona bi photos na moi civisme to za na respect tant to le kana émission to lo ba likambulo ba oyo memi oloba comme mateke oyo likambulo yo sentir kaka mais ozana na bref na wote donc si on a comprendre bien Suzuki Luzubu batu mutamemaki passe kosa na poto et ala ki fali poupa parce que yende tête d'affiche yenda mime bandeko donc esika o passe kosa zala kozana maladie certainement eza batu ya victime batu ya fali to fali poupa yemoko mutayeba ki place wana mais bino bo répondre ba démarche po bomona esika passe kosa zala esika ndeko azali mutu moko atikali kolakisa bino te bazoboya kolakisa bino esika passe kosa zaki c'est ça voilà beno comité ouais sikoyo bato ebele pe bazoloba ke pourquoi bazomo on dirait bato batal po même nga moko natali na page ya Kofi Olomide malgré yo uto ebisa biso ake Kofi Olomide azaki inquiet pour na passe kosa mais pourquoi na liwa na ye a posté te mais akoko posté na ndenge nini avant posté il faut biso nostoza na programme moko comme on avait fait, combien de temps est passé, exemple, quand on l'a beaucoup à Koufi. Nous, tous les gens qui sont partout, tous les gens danger à Raliwa, ils ont reçu ma femme sous. Il y a un moment, quartier latin, ata, tous les gens ont profité. Ce qui, problème est, les biso, tout le monde voisin moyen, il y a eu bandé, il y a eu bandalikam. Tout le monde a été, on a pas ça à l'ikam. On a gitambo osali kambu, on a para osali kambu. Non, c'est pas ça.
Bon. Yeah. Voilà, on se qui m'a Suzuki à lobby, hein. Omoni nayoki makambo tout Suzuki à lobby, mais côté là déjà grand frère na Suzuki azo manifesté déjà qui mutema mabe envers bozui ya Fali peut-être. Ah, nandeni. Non, ezali que jalousie. Tant que départ et tout ça que paye. Suzuki azo manifesté que jalousie, mais contrairement monin donc bas c'est quoi c'est ti azawana, il fallait normalement Suzuki expliquer biso. Est-ce que frère Nabiso ou Aoucho Koufa pas c'est quoi c'est tia zalagi na maladie na Kinshasa. Suzuki fallait appeler ça sur la preuve ya ba Western Union ou bazalaki kotinde la ndeko na bango et azalaki malade. Mais il y a ce balassage qui est envoyé à Paris, mais de place à Zaba, il y a un hôpital, il quelque part, selon des analyses, c'est comme si à Koufi, ça dit à un hôpital quelque part, déjà le contraire est parce que Kofi Olomide va poser qui est question dans la politique, à ignorer travailleurs nae. Après ces réponses, il y a bien été. Au moment où passe quoi ça na manque, Aza Koufa. Kofi a passé même les réponses à ça qui a Maramba Dakumoda. Donc, émission Kofi a le gars qui a bossé en politique. Et ça, émission Kofi a net ko ignorer bibembe, a fini na ba itilaire, a fini na ba roi soki nini wana. Donc, na mutu o asala pa na eki to lukato kanano. Makambo Kofi a lobby salinga mutema pasi ya. Non, parce que c'est comme si un travailleur Mouazaki on attend à Longwanaï à Kenda et c'est un problème c'est que problème on attend il a le travail est-ce que réponse wana est normal Kofia Kendo pe sa moto à travailler pas naï réponse wana est normal et bon moi c'est quoi abulo ya ngoma ya nani Joana Azabi na neti tole na longwa soki ba 40 ans passé soki ba 35 ans passé abinaka na clip. Ce qu'on confie que ndaki honoré matanga na ye kaka poye tole Fali asele bolo muté yango apesa ki matanga tole valeur. Donc mutu nyonso to azwi lisunye pa Fali a combien ennemi à Kofi même à combien bembe. Ah mais selon yeninga lobi c'est ça le papa. Pas c'est cause à Kofi tole pe wa Kofi ki alongwa kala ya kala. Ce qu'on a dit, il a besoin de toler avec honneur. Parce que quoi c'est OP à longwa kutu ba toler si ba longwa kala. Alobi ba langa jabongo pourquoi c'est là tout le gâteau kana. Zato le gâteau yo kapo. Nga pena nazo comprendre nanga vie na bisote na minute na comprendre esute. Tout le gâteau yo kana. Tout le gâteau yo ka parce que kota la makambo ngo ezana soni makasi mon frère. Ezana soni makasi kotala vient na biso valeur nyonso o ba congolais ba pesaka e non zerato lukana no le kabapibo yango kasi les gars m'ont pas honneur le bidon le baï bon ça soit quoi donc les gens parlent beaucoup sur Koffi Olomide mais en même temps c'est un travailleur comme Rose par exemple Mutasai on a Abimana ya Kenda donc il faut qu'on attend qu'il a travaillé on a donc il ça soit là quoi. Bon, na habité nini ariatinde linga eza soki loko yi 2 heures du temps. Place vient na biso lobeli biloko wana peut-être na occasion yo kangote mais eza pas sinamawa kotala ba réponse vient na biso Kofi azoloba par rapport ya mutazala sa le pano akufi okozala na ba langage moko bien chabongo te. Ah OK et puis bakizembe ma mususu ezaki no ki sinjola lobi ke Koffi Olomide te mutasala Fali Poupa. Au monde de Fali Poupa, dans les abats, tout ça, ça ne Koffi Olomide te. Et pourtant, tu as vu que le Koffi Olomide ne ça la papa et qu'il y a Fali Poupa. L'année la musique, il y a mutabimisaï. Bon, eza makambo ya soni o ezoleka na musique na biso ya Congo, kotala ba ignorance o ezoleka na kati ya musique na biso, eza pasi pe mawa kotala makambo yo. Kisinjo azoloba, aloba net, kisinjo aloba net ndoki aloba na moi. Omona bandoke baloka na moi wana ki apoi abambani mutakala batutu baamona kejoyo abambani atikali mutakala wala kisinjo wabe na mutakala kisinjo kasko ya mona ni pena miso abatu oui parce que le bien moi ils a Koffi Olomide ya bimisa Fali Poupa te Fali Poupa 2 ans vina na ba parents ba bimisa
donc eza nango kofolomide te te en tout cas na ndenga histoire nga pena na koki ko ignorer yango te Fali soki aza Fali lelo c'est grâce ya Koffi Olomide to tika yango ba ignorance pa pamba omoni monoko oyo ebetisa masoko fimbu lelo ko oloba boye lobi Fali na Koffi bayokani tozwaki sinjoka babengani yoti politique ya Fali na Koffi eza politique moko boye soki baoswana kokota na yo te okotikala na soni. C'est comme si moi, c'est un peu soin. Moi, c'est un peu soin de côté de bitumba. Moi, c'est un balité. Mais c'est la pourquoi. Mais oui. Mais oui. Kabola bitumba. Kabola bitumba. Il y a ça qui m'a payé. Kabola bitumba si mais. Voilà. 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 Et puis là, monsieur c'est ça que non parce que dans la nappe bah émission voyager fait fonguer donc on a eu sujet fait fonguer le bas pena que non donc fallait pour pas période Henri mais pardon tela bisona no place oyo Koffi Olomide liwa passe c'est comme ça to kamata téléphone na yo tela bisoka place wana comme ça to yo kapo awa na moni émission bimi ya mulai awa siko moni na tous les locaux mon passé j'ai fait fonguer le bas et le ko nani qui sinjora le bas que non donc ils étaient Koffi Olomide mutabimisa fallait pour pas mais dans la vraiment que non ne qu'on a vu ça j'ai fait fonguer alors vraiment que non et bah tu vas ça là toute période bon temps où fallait pour pas continuer à quartier latin alors là j'ai fait fonguer bito qui n'a parlé tout d'amé pour pas confirmer vraiment que la côté quartier latin maman ça quartier va se douter quoi par rapport à nous qui signore le ça la sensé ben na lobi ce qui fallait azalaka danger na batala latin ce qui fallait azalaka danger na ba quartier jour à test alingaki abuka ba loketo ebele bongo te ah oui fallait abina danger ada abuka loketo abuka mikuwa pour convaincre Koffi pour luka place dans kati ya quartier latin OK dans lelo batu bazaka na faiblesse ba langage wana boyaka nango te soki mutabongi ale ekomi ya ba bêtise ya boy c'est pas normal sazo nié bongo sazo nié Koffi Olomide peut batindie ou bien ça nié bien te batindie te fallait kutalga mutu te manke Koffi eza nango ba sentiment ki sinjora asala ba sentiment na mais ba sentiment ya ba niveau wana en tout cas vient na bendio matoi 1000 fois ba sentiment ba niveau wana eza bien te ba sentiment wana oyo ezo mema yo o ignorer Koffi Olomide ki asala Fali te en tout cas vient mokili mombebi ke mutasala Fali c'est Koffi Olomide ah oui. Et puis lo mususu oyo me vera malobi que non ba Koffi Olomide no kuta de temps en temps Mike Kalambaye batika mamona oloba ke o baba no kuta na te non me vera malobi que non batika mamona no kuta na de temps en temps te en tout cas makambo ya ba Mike Kalambaye na ba Koffi Olomide za makambo biso to kokota ngote parce que merveille ayebi ndako bien merveille a confirmé que makambo tout Koffi azoloba wana eza nango azo distraire biso yena Mike ba ebani très bien bon wana biso batutolobi te wana eza merveille mutalobi ye mutafanda na Koffi trop ye mutafanda na Koffi trop okotika na yo anani oui donc pe na sens wana na sens que donc alobi yango me vera mo alobi bongo sana ye pena vana na Koffi Olomide la petit Koffi Olomide mais na lobi ayebi ba secret tout ya Koffi peut-être merveille na Koffi pe babebani po merveille mikolo azozala trop na Fali